boboyaka boindo bolobeza mabe, boboyaka boindo bolobeza bondoki, boboyaka boindo bolobeza bosatana. Boinaka boindo bolobeza mabe, boinaka boindo bolobeza bondoki, boinaka boindo bolobeza bosatana. Bolandi ya bapaya, bolandi mindele, bolandi ya bapaya, bolandi barabe, bolandi ya bapaya, bolandi bazia. Lokumu nayo moindo lozalinde wapi, lokumu nayo moindo lozalinde wapi. Olobi français, olobi anglais, olobi allemand, olobi arabe, olobi chinois, elokwe monanite. Awan Africa yozali ministre, awan Africa yozali PDG, awan Africa yozali moto monene, esilie na moto. Ngayoleli aye, ngana sambwe, ngasilie na moto. Hawana Afrika balingi balokumu kuna baboye. Tango nyonso na benga kayaya nakutana kase na reponde. Tenganga na mpokwa tango na kuzonga libanga esika yaya salaka ebana kateo. Sebela bakota tindela kabito telemi liboso ya turefe. Abeti banke wa liboso ya metropole, abeti bafashon liboso ya saki de la liberté. Nzoka yaya nanga na mpoto angulumaka e. Oya mwasi ya koma na e, mwasi ya vitrine. Sokola, sokola, sokola basani, kumbola, kumbola banzela. Sokola, sokola bibembe etela. Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo mese Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Baindo Bolamuka ko yoka mabota babino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo. Po utamu antango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendo, yango moindo alati na basufatoma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetu ndankita. Talantina ne songi ya nzila mfumukusu kia muzana panda na ngola. Bayeli susu kokoba bongo misala ya 1921. Ponini te bangunza kati na religion africaine. Vutuka mfumu kimbangu bayeli susu kozongisa moindo na esika bungela. Talantina manaka mabiso makubianga mabongo Baindo Bolamuka. Tokoliki alaloto bandi na lindanda elengi ya mindule elingi kolimbola ete masolo ya biso ya lelo soko tokoluka kozongisa conscience ya bato lelo eze na mayematali mindule. Mpo nini mindule fwezala elembo ya bosoto? Mpo nini mindule fwezala elembo ya libabe? Lelo tokomi koyoka ba porno audio. Bato bakobete mindule kolakisa bato oyo tata na mama bakosalaka na mbeto. Bato bakobete ke mindule beko yemba bolingo ya mwasi na mobali. Na manaka yeleki tolobela kibino les antivaleurs ekozwa bongo esika koleka ba valeur. Mabe koma malamu, malamu ekoma mabe. Lelo na zena esengo na ndako na ngai ya mosala
na yambi bongo babeti lindanda babeti mindule na bango nde tokokabola mwango ngai ye ndeko kwa ku maisha image pe superlatif ne timba bapesi biso mokolo mwalelo groupe pasola baeko pasola nani baeko pasola nini mpo nini balingi basala pasola mituna mikozala ya biso biyano ekozala bongo ya bango nakei kopesa bandeko na ngai mbote baze penza etuluku kasi tokokabola mwangonga yango na mwa mayele penza ndeko na ngai bakola mbote boni bino sante mbote ndeko mopanzisango kimia penza ezali na kati etumba tozokolola kimia penza ezali me namoni deja natuni kaka mpo ya kotuna me tomoni bagoligoso ndenge baze kotakata ezali kokenda malamu kuna nakei na ya bakola gitare yango wana me bokabola mpe mindule kote moko bamusicien chrétien kote moko bamusicien profane kote moko tozali koyeba te me bobongoli mindule te bobongoli bagitare te bobongoli badrume te na baoyo bamikumisi bamusicien chrétienne lindanda moko na baoyo bokumisi bamusicien profane finalement tozali koyeba te bino epasola nini ya sika bokumbeli bandeko bazali kolanda biso merci mopanzisango na opesa biso lisusu maloba na profite na apesa nano mbote na balidera mapasa ya bimikusu na ya simba bikusu mpe napesa lisusu mbote na autorité morale ekoloba presse kusu po apesi lisusu biso ntango mpe ngonga lisusu po koyamba biso na émission na bino bayindu bolamuka mpe topesi nano na bango mei yebwa nzela mai na bomoi lisusu bambote ebele ndenge bapesi lisusu biso ngonga toya na plateau na bino ya bayindu bolamuka motuna na bino ya miziki lelo tolobaka bachrétien profane oboye miziki ezaka moko po miziki tokosala ezaka miziki moko me tokokesana kaka nde na bateme wana bapréféré bapesa mateya na nzela ya religieux wana bapréféré bapesa mateya na nzela ya profane donc mateya kaka nde ekeseni na nzela ya lelo mekabwani teke oyo ya nzambe po soki ya nzambe redi ya misi baza mosali ya nzambe frère patrice baza mosali ya nzambe po redi mpa koteyaka bato frère patrice mpa koteyaka bato ndenge moko mpe epasolei koteyaka bato sikoyo eloko nini ekokesa nyonso ezaka message oyo ezokombine bato sikoyo eza tel message na bino nde apport nango nde siko esika différence eza apport nango ya message eza nini esika problème eza sikoyo ya apport ya message me miziki ezaka me sika apport na bino epasola mpo toyokayoka mingi touti na bagrand kale toye na bafrank lasane tokiti bapapa wendo balaka bajano bombenga tolali me bino apport na bino mpo nini bokoti te na bagroupe eyeze koexiste esengelaki bino lisusu epasola boye apport nini bino boko omoni obengi epasola toye topasola nzela ya sika omoni lelo miziki na biso ebebi mwa kala bato baokanisa peut-être lelo miziki na biso ebebi mwa kala depuis ata ya bapapa na biso wendo ntango bapapa dimitri fo histoire ezalaka na bato bakulutu basalaka effort ya kobetelaka baleki histoire ebebi ma miziki na biso lelo eza fondi bapapa dimitri oyo nde bazwaki bagene lelo bakotisi bango siri wana bapapa wendo baa bagene bamemi bango na miziki ya bolingo yango toyokaka bangalula mipende ya milangi bamarie louisa nde bandi koya lelo nde sikoyo balongoli yango na forme ezalaka lelo mpena nde batia yango polele yango bandi omona visibilité nango ye makasi me biso lelo epasola toye topasula nzela oyo bino bolobi na émission na ebande na bino ke moto moyindo abungisa conscience eza te ezosenga na bato conscience ezala mpo moto sa conscience oza moto akokufa yango epasole ye mpo miziki ekokumbaka moto bomoi ya moto mobimba uta botami akokola nango akokende nango mpe na kufa nde ezokompanie na bomoi ne mobimba soki ekompanie na nzela mabe ememie mpe na mabe soki ekompanie ye na nzela malamu ememie na nzela malamu lelo jeunesse ebebi mpo eutaka lelo tooloba me jeunesse okala mpe ebebaka
po bakenda pe na basab lelo pe bakei muzika lelo pe memiba parce que biso epasula toye po tozongisa bato na conscience kote ya bato nini ya moto esengeli asala na mokili valeur ya moto nini na mokili apport nini moto oyo akoki apporte na mokili yango moni balidera mapasa na lisungi ya autorité morale prince ekufe boloa nde bazwaki basangisi biso tokoka kosala lisanga oyo epasula po topasula lisusu nzela ya sika okoki okende na yo na bangambo wana ndenge olobi ozwa succès ozwa nini me apport na yo na mokili yango eza base po koyeba ngai alanga nzembo nayaki na teya nakumbi jeunesse to nakumbi bato na ngambo nini ya malamu to ya mabe o rendez-vous toyaka tokozongaka fo yeba siko okozonga na ye rapport nini okomema c'est ça le problème mais oyo ya biso epasole tant que ba jeune conscient tomonaki fo tomema bato topasola nzela ya sika oyo olobi génération ekoya lobi ekoka kozwa nzela elanda yango tozopasola yango yoki babengi epasola tozopasola nzela po jeunesse ekoya lobi ezwa directive tokale oyo ya lelo eleka te na jeunesse ekoya lobi yango liti tozana matondo bokale oyo ya lelo eleka te na génération ekoya lobi kasi totambola na ino na bandeko ekozala malamu otalisi kombo yambo oyanola biso ngai nayebi lelo tokuti bango na motu ya masolo bon ti valeur nde ezwaka esika wana natuna yango bandeko bayembi awa lelo bino bosepeli koyemba te ndenge okolalela nga na butu ya lelo bino bosepeli koyemba te soko ndenge nini wana na kozongaka soko mbala mitano tokosisa koloba babosoni wana te eze koyemba malelo me mboka ya lelo po batia binoka fo bobeta mindule wana bokanisi ndenge nini koleka na fleur wana malobo mboka bino merci na mopanzi sango na kopesa biso maloba to ya na eteni wana en tout cas eza mwa pasi koloba na mboka na biso lelo soki bobeti miziki wana te ke bokoleka te esquisse na souhaité comme on a maki chanteur ya première voix nazonka na motu wana miziki oyo ezali na bato bachelaki yango mbongo bato bachela yango misolo po epanzana po elisa génération moko soki tolobi kaka ndenge bozoloba lelo bantivaleur tobetaka miziki ya marque wana alors seke na pongo lelo ndenge toza bona pongo na réalité po tokoloba motu moko amisi respectaka te po banzembo nezoka bana bakoko na batata na bamama oyo baza na bagénération na bakonzi ya mboka balaka mpe na baconcert yoki concert moko ezobeta oyo bakobimisa badanseuse ntango sino basous-vêtement autorité mokonzi afandi azotala concert wana ozomona kote tokomi siko tokomi na esika oyo toyebisa bato ke miziki wana te miziki wana ezoboma génération donc na bango moko bamusicien bazwa conscience ke te tozoboma kaka mboka oyo ya biso ndenge tozosala boye bakanisana nde basalaka miziki wana ozoyemba babétise zwa mama na yo na bana na otya bango liboso bandoko oyembela bango ya biloko wana kotisa bimisa ekosala ndenge nini donc place wana donc yango toloba tokobeta yango te mais la majorité ya pepe ya bamusicien yango kozonga na yo oyebi ke bana na bango mpe balaka na mboka te oyo nyonso baze kosala succès lelo bana na bango baze mosika ndeo ya mindule wana kasi musicien moko ayembaka yango alobaka ke poso moyindo bongo moyindo te donc bazofanda ozomonaka bamusicien opesi bango batitre opesi bango balider donc naki bomoto boso otali bango bengi bango bacongolais mais bongo na bango ezalaki bacongolais te yango mo babetelaka bacongolais musiki ya na bétise sikoyo tozobeta musiki oyo bacongolais fo baboya musiki wana po aza vrai congolais vrai africain musiki yango ye lobi na bato oyo bapesaki misolo tozobango tozokale badidi kinwani baleteta bapacho panda balie banzela bandi futila bato ebele bino tobokourage bétise wana mpo emata bokomi so na devoir ya kokourage so musiki ya malamu so emata donc temps yango fo bosala kaka réparation po soki te génération ekoyaka nsima un jour bakotanga bino tala baklasse ke tala bato bandenge kosoutenir musike ya bétise ezalaki bota bato bande obeta musike ya bétise na bagénération basala bien nde basala bango place des artistes na victoire yango place bana na biso na bakoko na biso bandoke na batala bato babetaki musike ya bétise mais est-ce que bato wana bakosoutenir bino mpo bango moko balobaka moto alingi likambo azalaka na ntina ntoli te
soko kopesa moto toli na oyo azena ino na posa ya likambo ekobima lokola motungisi na bongo ya ye. Est-ce que bato yo tangi wana ba mesene wana bakosalaka bakotiaka misolo bakopesaka bongo luyalu na miziki wana oze sur bakoya vers bino toyebi ke bakoya po tobi bakoya bayebaka yango na bomoto bondenge ndeko ata ekolobaka ake toyaka awa na mokilo nde tobotamaka toza bato botala œuvre bino bosali bobebisi génération de génération na bambongo na bino bobimisi po lelo génération ya bato ebeba na bamama na mikolo tobokomi na devoir na temps oyo tokomi fo basala réparation fo osala réparation donc réparation ezali fo babimisa lisusu misolo bamatisa lisusu mindule oyo emata na niveau po toboma miziki wana balongi tomonaka mpe bandeko na biso bagrand frère na biso bazekwa babetaka miziki ya mosu otali babinisi badanseuse malgré bazobeta bateme wana okomona neti ya moko boye amei kopesa mwa bana basi wana valeur eza lokola yo pamopanzisango oza na mwana no ya danseuse obetele tolo otala mwana na mwana nga tala na bakalite boye donc baza na devoir bayeba ngo nde bafandi bongo ke te tosali mabe na Congo batalaka bapoliticien te bapoliticien bazoboma ya bango bamisicien mpe basala misala ya mabe kutu koleka bapoliticien to bango bakomi na devoir fo babimisa mpe ya ebele baproduit musique oyo baniveau matematin tosenga na bagénération bamusicien oyo bafandi na bako bazoyoka biso lelo bokende so na baorchestre wana te mpo nakende babétise oyo te nazokende orchestre moko boye kuna azo na kese orchestre moko te bochange ka place bozali po tomenace génération wana babeteli biso musique ya mabe. Merci. ndeko na nga mboto landela kaka esika ndeko maki ya sukeli eza ete mpo bozwei esika te au sein ya baorchestre wana ndeko malelo soko balongoli yo na parti au pouvoir okei kokoma bongo opposant bino mpe te bokendeki kuna kokotisa bademande d'emploi mingongo esimbi te yango bokomi kosatake na mindule wana toni matondo mi mopandisango na kopesa biso maloba opesaka bamboto nano ebele ya bato oyo bazolanda biso na bino moko bondimi koyamba biso esu na plateau na bino na bato oyo bazotala biso bayebi te oyo eza ndeko na bango artiste ekamfwa kokavondwako donc babisika wana elobi nango bino moko towuta na biso mpe kuna toleka mpe na baorchestre mais eza babengani biso te eza lokola neti mutu moko bafandi na musika amona sikoyo mutu atya poison moko na kati ya nzunga bile ya kolia ayebisi mpe bato te ye mo abombi secret na ye bake mpe bakaboli biloko atali mpe bato mosusu baleki yango mpena bakoyi bakamaki bakufiko sikoyo bayeli biloko yango ali yango so bato wana mpe bayebi teke ye amonaki yango donc nandimi te mutu wana olinga olia yango aboya mpo amonaki daya na mosika ti batiaki eloko bake pia bato balie ekomeli bango ngamba bakufi aolingola te lokola biso towuti kuna toyebi bagafe toyebi bamabe oyo eza kuna toye sikoyo tofandi tokomi otala ndenge bazaleli siko mpo tozonga esu kuna bisika baza eza risque donc sadi biso kuna nde toolinga mpo toyebisa nde bango balonga bisika baza baya orejoindre biso bisika tozali parce que à la longue ekokomela bango mabe parce que lelo so otali miziki na biso ekomela biso mwa mpasi kotala ata tv na bana na ndako ofandi ata na bana ya basi ya mike na ndako otala tv omona na clip ekoma lokola nati clip ya baaméricain mais ya congolais kaka ya noir to ya bamasa kaka mais clip ekomi ya nzembo donc ondire pena filme moko boye nayebi te okoka kuta otala clip te donc ya des fois même ata théâtre même ata musique te toki ata na domaine ya théâtre ndenge moko bafille na biso ya théâtre habillement na bango eza bien te bazosala baépisode moko mosusu azali na chambre na mbetu banyeme na théâtre en tout cas eza mabe makasi vraiment eza te ke lelo nde toza bato wana baqualité ya makasi même bango bachanteur biso tout wana qualité oyo lelo ke olobi ke tokende na orchestre wana kosala test sur 5 orchestre to 6 orchestre ata 2 to 3 baboyi oyo ezala na mibale to moko baondima oyo bakozwa yo mais so toke kuna te parce que toyebi kuna eza lokola neti tomikei na biso kaka mpo ala longue bakende tia mpe biso na place d'artiste elobi ndeko nanga mpo ala longue bandofinga o balobaka ete bato bayaka na mabe ya miziki bango ye kaka biso tokolinga yango te donc tondimi tozala kaka boye nde tozali bavie na biso redi babetaka miziki ata bakolobaka lelo ke oyo aza lokola bandeko wana mosusu te ye azwa ebele te oyo aganyaka mingi te mais na mwa moke na ye wana aganyaka eye survivre ye donc va yembaka na ye quelque soit ata kutu na baqualité to baerreur mosusu ya mike ezali mais quand même so oyoki bateme ya banzembo nde komona eza bateme eza trop social pourquoi pas tokoyemba bateme eza trop social président Mobutu awa ntango atombokelaka retour à l'authenticité apesaka nyonso bachangeaka batema koyemba bakomi koyemba balinda alala bakomi koyemba banzembo ya zamba o zamba bakomi koyemba banzembo moko boye bameki komodifie thème mais pourquoi pas lelo mpe bamusicien na biso to bandeko nyonso baartiste bameka mpe komodifie thème en tout cas babebisi musique donc domaine ya musique en tout cas
bandeko wana babebisaka ekomi lokola eloko moko boye lokola eza métier te lokola eloko moko boye eza kaka ya kolekisela ngonga to eza je moko boosala kaka boosirgistre or ke ezali na domaine nde tomonaka lelo bato mosusu bana kata bureau moto mosusu baza na transport moto mosusu asala métier moko boye oyo esunga ye asurvivre nde mpe musique eza mpena mosala eza société mais ndenge bandeko bakomi omemela yango ekomi okóma lokola mwa mpasi mpo lelo na mipara mosu andima opesa mwa ne chance akende obeta musique akomi obanga so mwana akebeta musique akozala voyou akozala bandi akozala bakalite mwa okalifie ye par rapport ya nini ya bateme elateli façon musicien azalaka nakolembisa motema moke kaka pa yebi kaka mwana nga so abeti musique akende poto peut-être bisika ekodimne mwa moke bon akende mpo un jour akende poto biso famille tobika mais so balongoli image ya poto tolobi tozalaka na Kinshasa to bano vivre tobetaka musique apparemment toalinga mwana abeta musique par rapport ya nde biso bamisien tootambolela yango moni pasoboye mpo na oteya bandeko tolongwa bisika tozali topasola nzela ya malamu boya tosangana tomeka kosangana tolamusa conscience ya bagene ya bamasa oyo tookola bato ebele tolamusa makanisi mpo tosala mosala parce que lelo gouvernement etambolaka elongo na musique ntango leta apesi eloko moko boye ntango mosusu bato baza na bandie bazwi ntango ya kolanda leta te mais batravers banzembo toyemba bakoyoka mpe nzembo mwana eteyi bango bia te fo kokota na mosala fo kosala bo ezoteya bango donc oyo tokolobaka yango wana vraiment bandeko na ngai na bamisia tuka tobongisa vraiment même ata biema na biso tobongisa batema banzembo tobongisa baclip même baclip vraiment bosoteleki makasi mingi baclip donc okota clip te donc mais nandimi te bakoyoka yo mpo toutaki koloba yango nakozongela bino mais ceque boze kobanga te baproducteur oyo bazali bacommerçant alandaka eloko oyo eze koteke ndelo bino boyei nango eze lokola message ya révolution uta bisika mokili euti barévolutionnaire presque yonso bakufaka babola bato ye balingaka mokili ye bamitiaka babundisi ya barévolutionnaire biso tokomonaka yango babiso bandeko ndombele botale boye soko tozali na plateau tozalaka nde victime ya mafinga mpo mosala na biso kozongisa conscience ndenge tolobaki na ebande me ntango bino bondimi makambo oyo oske boyebi ke baproducteur bakoya te mpo bokoteka te mpo génération ya lelo ezali génération sacrifie boso prépare nano ndenge nini ntango bondimi kokota na mokili oyo merci ebele tata mopanzi sango tolongola nano maske oyo tokolikia te mosala oyo bino boza kosala ya koli te émission oyo ntango toponi yango biso epasola toya na bayindo bolamuka soki tondimi toya na émission oyo mpo tolandaka yo tomonaka mai oyo obundaka mpo na éveil ya conscience ya baafricain mais biso mpe toza bacongolais toza baafricain tomoni tata apesi biso makabo nzambe apesi biso makabo ya koyemba kasi tomoni toza na 80 millions d'habitants na Congo mais quelques personnes 500 ou 400 personnes bakangi yango en otage na domaine ya musique oyo ezalaka domaine moko sacré na ntango nyonso koyemba makambo elongo bani te nde biso tose décide tokota na nzela oyo etumba oyo tokolikia te etumba nyonso kote euti kokoso ezali ndenge euti kotanga balider ebele ya Afrique bakufi mpona makambo mais période oyo tokomi tokolikia te soki bino bozali bapanzisango botamboli na nzela botuni bato moko si babayi makambo oyo bato bakoyemba parce que pakoli bato bosoto mingi ibaye kasi bazoluka banani oyo bakotelema bamatisa bavaleur ndenge oyo te kolobawa bazongisa bavaleur na esika nango bantivaleur basefondre balimwa pamba te ezali mabele oyo tata apesi biso esengeli to défendre yango tozali baafricain esengeli toloba bavaleur nango yango wana omoni biso bagene touti epai na epai tosangani na bokasi ya balider mapasa mpe prince eboloa nde basangisi biso mpo tosala mosala batalant ezali ndenge bandeko baote koloba bango bato batiaki makoki na makambo wana baya mpe lelo mpo lelo tata mopanzi sango bamisien oyo bazoyemba biloko wana ya pambala mpo totanga kutu bakombo nango mpe te okomona eloko moko ebimaki na 2018 2017 mais lelo eza na succès te
mais soko zwi nzembo lokola oyo bayembelaki nzela bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo tala gauche na droite ti lelo nzembo wana ezaka na succès mpe kotikala na succès mpo ayembaki réalité kasi bato oyo bazoyemba biloko ya pamba lelo ntango mosusu succès eza nango kaka mpo na lelo nalobi alors que biso toyei komona il faut toyemba réalité ya mokili ke toyemba succès oyo ya lobi kasi tokoyebisa baproducteur boye bavaler yango oyo soki bolingi bomize nzembo bamisolo na bino mpo lobi bobénéficie mpo bobénéficie lipamboli pamba te moto apesi batolindakisa nzembo toyoti koyemba mwa extrait awa akebisi basofele akebisi mpe bato ya makolo tokolikia te meme tata akeye likolo na se akozanga te kopambola ye kasi moto azodevie bato akozwa lipamboli te mpe okomona ke toza na baartiste ebele lelo bayembaki basali succès na makambo ya pampamba lelo ntango bakei eloko mpe eza te babungi mpe bazwi mpe makoki moko te nde biso tolii tozwa makoki ya propre nde tose décide tokopesa bango mpe nzela te toye mpenza toza déterminé tokopesa bango nzela te bakontinue babétise toye kokale bango yango toye na epasola tokopasola toza sire na bakalite na bakapasité tata apesi biso baproducteur bakoya mpo ezali mongongo ya nzambe soki bango bakokanga bino nzela te bakokanga biso nzela te mpo bakokoka te bosolo bakanga yango nzela te eza lokola mai soki bobare aopasola biso toza epasola toye lokola toye na bosolo baproducteur bakomonana soki bango baboyi mpo eza makambo na bango mabe tata akotia bamoyen makambo ekosalema mpo toza deja na préparation ya studio toza deja na studio biloko deja ezali ezokota bango bazala pena mwa mbango mpo baya kozwa biloko mpo biloko mpenza ezali ya kafukafu matondo biloko eze mpenza ya kafukafu me ndeko bakola boze mbango to kaka lelo boye vraiment bobandi lisu makambo ya bastudio me mbango yango boze kowelela bino na bana lelo ta oui lelo ta epasola eza déjà créé na 2011 depuis 2011 8 ans lelo lelo 8 ans ya même monique tumbango eze facile te mwana 8 ans kotaka déjà mwana 8 ans mais mwana 8 ans pe lelo bayoki bino kaka na ino te bayoki bino na ino te disque oto ndeko ndi ya mibale twana disque déjà tongo etani twana disque tongo etani a profiter pe na yebisa bandeko na biso ba Hollanda so baki na édition Zimbasi na ngiringiri 50 bakokuta batuni disque tongo etani ya epasola bakozwa yango bayoka banzembo wapi oyo nde toprépare deuxième disque oyo balider ya mapasa bapesi nzela na autorité morale nde tozobenga mikolo autorité morale ebolo ba prince ekusu bapesi nzela na bamusicien na bango batya banzembo na deuxième disque yango toprépare ce deuxième disque oyo eza ya bamusicien ya orchestre mais oyo ya balider ya mapasa tongo etani eza déjà tobeta disque donc so boyoki nzembo wana boyokaki ya mwa babenga ngo ngai eza na première disque eza déjà matondo bandeko balandi lokola eze émission ya mindule topesa na ino esika bato bayoka tokolobaka mingi te mpo moto ayebi mosala azalaka na ntango ya koloba mingi te kasi tokozonga tosolola mpe na bamama na biso bafandi kuna na nsima toyebi te ntango tokozonga nde tokotuna oyo osengi totuna bango kasi toyebi te bopropose biso na bandeko balandi morceau nini album ya kala album boze kosala toze mpe na mituna ya kotuna soko 7 ans 8 ans bolali soko bosala album ngai eyebani te mpo nini faute ya marketing faute ya organisation mais wana ntango tokozonga kasi bopropose na ino bandeko balandi ata extra moko tokitisa ata mwa motema na ino tobeta morceau ya sika mwa extrait beta longa bestre yoyebi ka media tia mpe boye bayibi mayele ndenge bazala mais baso mwa bestre avant goût malobo mboka bino boza mabe o boza mabe ngatitide za mabe o
boza mabe o boza mabe ngratitude za mabe o boza mabe o boza mabe ngratitude za mabe o matondo toyoki ata oboyi tokota mpenza na elengi ya moteke yango me toyoki mpenza mingongo moko ezali kobima na nsima yambo tozonga kopesa biso nano tokenda nano ata epai ya bamama totuna bango ata mituna mibale to mwa moko kokoswete me tongaki toexplike bango nzembo omoni lelo bayoka boza mabe yo bango mpe bakoti na babandi ofinga bakoti na polémique bongo banani wana baza mabe voilà quand toloba boza mabe toza mabe o lelo ingratitude eza mabe lelo omona kala so tozongi na histoire ntango tobenga Congo Léopold moto ya mbongo moto mwindo alati moto kotonga ndako ata ya monene te ya 3 chambre na Congo avant 60 mais baimoko batangisaka makila bandimaka kose sacrifier po lelo badepute babima baministre bagénéral basénateur onga président onga ndeko ya moto ya mbongo avant 60 ya lati mais bato wana lelo oyo basacrifiaka le 4 janvier 59 so otali na histoire lelo anile quelle ingratitude matondo bosimba wana tosentir dimension ya teme wana mokili na ngai wana mokili na biso tomeseni koloba bosembo ezali na ntina te batia yango biseuseu mpe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta lelo baonti valeur nde ezwi esika mwasi aboyi kotia sani ya mapa na motu mpo aoki soni mwasi aboyi koteka malala na coin mpo aoki soni kasi aoki soni te mpo alongola bilamba ateka bolumbu na ye wana nde république démocratique ya Congo mpo bengama moto ya ntina fotanga bolumbu ya bakolikoso mpo twa considération lelo bampoli nde bakoma bato bayindo bakonfonda rigueur na insolence wana tokozonga na bino na masolo na biso ya analyse esika bokosilikaka me nazali kopekisa AVC ekomi kosala bato bosilikaka mingi te lelo tozali na mokolo ya esengo koyoka mindule bamama na nga na nsima me nini mpenza na ino etindi bino na makambo oyo bandeko na bino ya mibali bakoti na bango na masolo ya etumba ya révolution me nini esali bino mpe bolanda bango na bandi na eteni na ngai ya loboko ya mobali ya mboto kenda kuna matondo mingi ndeko oyo mopanzi sango papa Ndombele bopesi mpe kombo bayeba nano mama ngo andimi kokota na mindule moko ya révolution boye kombo na biso Kafeme Kapela yango nde babengelaka biso tozali bamusicien révolution ezalaka na mwasi te mobali te révolution soki moto alingi mboka na ye abundela mboka na ye moto alingaka ndako na ye alingaka te nzala ezala alingaka te mpasi ezala ndenge moko na biso bamama tolingi mboka na biso yango tolingi ke na révolution bamama biso to na kati ya révolution donc miziki oyo biso toye nango nde babie pasola ye kopasola nzela eza miziki te donc na mboka na biso soki totali eza musique théâtre politique nde mutu vraiment ezobebisela biso mboka nakoloba musique na ndenge kotala vraiment lolenge oyo bamama tozolatela elateli moko nayebi te soki bazwela yango mpe biso elateli wana na bayindo vraiment eza te kotala mama elateli moko alati
musique ozotana éviter censure bolimbi c'est censure na censure ti banze bwane censure amona mando amona mettons mon soubino peut pour naino bojui succès un lobiso bojui succès et succès barbier bala na kana bisale linango moi doni succès linga moi jupete moko po ela kisapenza ke moto ya zena succès po musita musula lobo zena ino ko lukanzila ya ko bimela yango bolati na ino bana malamu basantu te eza bongo te na yebi te mpona komona musicien eza elateli to kozala na ye moto ndenge biso toza boye nazomonana kaka na musicien batie musicien ya doni na ngai toyemba kaka nzembo te babiaka pene su mongongo te koma biloko mibale ata mongongo eza ya bien me moto mpoka alandi mwa bibelu moto alandi mwa eningisi mwa suki ya motu tozoloba bato balingami kolandela eloko ya mabe oyo ya malamu bato batya yango kaka mboka ya bainconscient donc yango biso toye mpona kolamusa na bamama na batata biso nyonso oyo alingaka mboka na ye abundela mboka na ye yango wana tolingi donc biso toye kolongola bétise toye kotya nde propre donc bétise biso vraiment eza te même si nelate même si nakomi nanga soki ti wapi na misiki na bandolataka nde nazolata boye kochange na eloko te oyo natya doni natya te nandolataka modele oyo nazolata eyembeli mpe teme kaka oyo ekoteya bakolo bana ekochange mpe eloko te matondo loko ekochange eloko te naleki kuna me mama na ngai yambo kopesa nano kombo me mosala oyo toumeli nango mosala oyo yango makanisi na biso mosala oyo yango kozala na biso to bilei na biso ya mokolo na mokolo koluka bolamu ya bato me boye kokota na ndelo moko bayebaleki liboso na bino basambwisi yango mwasi akobeteke mindule mwasi ya ndumba esika basi bakosalaka mindule basi ya balidere bamakango ya balidere mwasi po ayemba malamu fo abenda mwa likaya mbangi elamusa mwa milimo bongo bino na mosala wana na ndelo wana bokuti balekelaka bino liboso babebisa ntango bino boyei makanisi etamboli nano bino te bino bokosala ndenge nini bino bokoyemba po balobaka mpe basusu balobaka mpe mbangi eze makasa bokoko bino kwa boye na révolution bokomela mpe to bokanisi ndenge nini yambo kotia mpenza motu na makambo oyo ya centre na espace bon toye kolakisa na biso kaka mopie kaka na musique parce que musique déjà ezala na mingi eza kaka insanité etondi biso surtout na basi po esika oyo bamibali baza ebele soki mwasi aza wana mo bato bayeba mpo nini mwasi wana eloko nini na ye koluka to olandeli musique mingi ata oke na chrétienne et na profane baemela bata chrétienne baemela nzambe so oye na profane baemela bali mwasi si mpe toyembela biso bolingo entre nous les africains tolingana parce que tolangeli mpe nini no bolingo eza te mpenza na biso bayimbi yango bato bautaka na rwanda babomi bato na république démocratique ya bongo eza te toyembela biso mpe ka bolingo toyeli mpe polémique mpe na musique yango oyo toleki bato toni te toyei na biso bakolamusa topasela nzela oyo ebebaki tobakisa un plus na musique soki ebebaki toyekaka toye na biso mpe kisana bato toyekaka kobakisaka mpenza kobeba eza nini surtout na biso basi nayebi te surtout na koyemba neti nga mwasi boye naye nanga koyemba akwa mpona alongola bilamba yatikali mpo monongo na nga nde koyemba nakobisa oyo eza kati eumeli bazoloka mongongo te olingi bayoka sika libo bon bazelaka bongo kolobaloba mingi eza toyoba te trop parle ezaka mabe mieux bamoni nde bakoyeba nini oyo toyobakisa na kati ya matondo bandeko balandi tozali kopusana malembe tolobaka makambo ya malamu eumelaka te awa kala te tobandi kala te bakomi kosala nga elembo kuna tokomi na suka etando na biso elingi mingi bamanaka ye kolobelaka baimpuissance sexuelle moto alingi akoma pakasa likwa moto wana bemission wana ekobanda 22h te lobi na tongo olali olamuki okuti emission mboka ya baantivaleur kaka bembo ndeko na nga bakola tokoyoka lisusu ata
loyembo moko yambo tokenda na kosilisa natambusi bamaloba sofre tobandi beleme mpenza na suka tosentire détermination na kati ya bato susi moko ya komona ndenge mboka ezali kobeba ndenge mitu ya bato ezali kobeba biso tokolobaka yango ntango nyonso bazali kobongisa banzela na lombango ezalaki te esika babanda mpo madofolo yeze na mitu ya bato eleki bamadofolo yeze na banzela falaki babanda na kobongisa na ino basorofo ya bato bino epasola boye kopasola nzela ya sika lolenge kani botseli makolo na bino prudence nini bozali kojoue na mokili oyo po sango nyonso bokoya nango ya bosembo ya malamu na bato oyo balingi na ino mabe ezala bakozwa bino lokwa banguna na bango prudence nini bojoue bon bakojoue prudence omoni tokoloba boye omoni mbisi abangaka mozindo ebale te po ebale eza mboka na ye biso mpe toza baye toza bato na mokili bakolo mokili oyaka na mokili bakolo mokili do tokojoue prudence moko te ke tobanga ngandi bakosala biso boye révolution ntango eyaka moto azala adéterminé nomo bolobi do toa déjà déterminé na oyo biso toyaki na yango mpe na mission oyo biso tosala ya kopasola nzela olobi eza malamu do toa na eloko te ya kobanga imprudence peut-être lobi bakosala boye lobi bakosala boye te toa déterminé déjà ya kosala mosala pasola lelo tozokende lelo 8 ans nde tolobaki toza na baconcert eoya te na baconcert tokolengela badate toya na mbala nsima ya émission toyebisa bino bana bungu bakozela biso bakolanda bakozela biso na bungu bana matalima yo mpe bakozela biso tokoya wana tobeta tokokende donc imprudence eya te biso détermination ya biso ezaka mosala susi eza mpenza lelo totala bakwanga lelo président sortant président Kabila pesi bango mpe mbote bakozwa chance ya kolanda pesi bango mbote balobaka eloko moko oyo bato basatandaka nango te balobaka changement de mentalité bato bataleli bango moni ata moto aliboma lelo kosombele ji na sika bodi ya sika olambeli esusu na nzungu ya bien yeba suka nango ezaka salite kokatana na fu mais moto aza na conscience akoyeba kobate esenga moto aliboma yambo osombela ye elamba sika zwa nanu makanisi ya kosalisa ye liboma esali esili yango baba changement de mentalité ya peuple congolais lelo eza pena futi yango ezosenga bato baya bapesa mwa conscience bapesa nzela po conscience ya bato ezonga po moto soki azongi na conscience nde soki akoyeba nasala nini ya malamu nini ya mabe etumba toza na matondo yango etumba toze na yango toyoka lisusu ata extrait mosusu mpo tokomi kobeleme na suka yambo tozonga bandeko balance mwa liloba na bandeko bazwi libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo mwa extrait oyo bino boponeli bandeko balandi yambo mpenza tokenda na kosukisa manaka na biso yango pezaki elongo esengo yango na mwasi na ndako ya libala azalaki mopaya kasi kala ya mokili tata mokili ntango monaki mokili na ye ndenge komaki bongo na bomoi yango epesaki ye bongo esengo nabonga
lokola mwasi na ndako libala. azalaki mopaya kasi kolo ya mokili nsima ya tata moke nakongaka bolaki olenga loposo na loposo Yo liposo kandela loposo moindo. Tata makela mina mokili na tata mokela kelaki mokili na ye na batango. Tata makela mina mokili na tata mokela kelaki mokili na ye na batango. Na batango, na batango, na batango. Tata makela mina mokili na tata mokela kelaki mokili na ye na batango. Matondo bandeko balandi awa toyebi te soko bomoni moto amesana kosirika ningisi motu seke motema esali ye oyo babengi elengi tokomi kobenda mpenza suka yamaki na minite moko otali kamera okoloba na bandeko balandi nini sala message na yo clé na baye yonso bazwei bongo libaku ya kolanda biso na mokolo merci vraiment mopanzi sango lobana ngai ya suka ya mokolo lelo nalobi kaka na baye balanda biso oyo osali kobeti epasola concert koproduit epasola bakobenga biso na numero eza fiche mpa na bino bakozwa biso napesi mbote na ngai na ndenge lusansu na Paris napesi ya makwisa na Canada napesi ngunza lukao na Lwanda napesi lisusu fumutoto na kata Lwanda. En tout cas, la pesi bandeko nyonso balanda biso mboti. Roger Lusansu bino nyonso bamboti na bino eske ezali epasola yango ali ko soutenir epasola kobeta yango concert bisika nyonso. Abenga biso tokobeta concert tokobanga eloko te bakoyoka mindula bia bakoyoka biloko malamu en tout cas otokela na mokola lelo. Yango wana kolanda. Yambo tokomi kobenda na biso suka moi message opena iteni na bino na bandeko batuli bakola. Matondo mingi na opesa biso isusu maloba ya suka topesa kaka mbote mingi na bato balandi biso. En tout cas ezali mbala ya liboso bamoni biso na émission bayindo balamuka tokozala na bino elongo chaque fois tobanda koleka na bino bozape te soki babisika mosusu mpe tolobaki ta mosusu ebetya bino mabaku bisika bozali ndeka mopandisango alobaka donc bosilika te luka tuna yeba eza nini esalaki nde na opesa mbote mingi epai ya Chancel Dimbu na Lwanda na bosani te epai bandeko nyonso bisika nyonso bazali oyo bayebi biso na oyo bayebi biso te soki balingaka biso balingaka pe groupe balingaka pe bandeko nyonso bamoni bambote na bango nyonso bisika bazali bambote ya makasi en tout cas tozali numéro oyo ya biso peut-être bokolinga pe bobenga biso na numéro bozwa plus 243 89 56 732 so bobengi bokozwa bandeko kotuna bino boza répéta wapi bozalaka ndenge nini bosalaka nini en tout cas tozali tobosani te bambote ya trop yango wana kaka tokoki kolobaka matondo ndeko message moko ya kosukisa manaka na biso po ya mokolo mwalelo po désormais tokotambola na bino elongo na manaka na biso bayindo bolamuka message po tokabwana mpona manaka ya mokolo merci ebele tata mopanzi sango yambo biso KM tata Kiala Mena Ange Noir topesi bambote ebele na ndenge ya telemina la patrona na grande maison les Anges Noirs na grande maison Karatrakas pe bandeko bayindo nyonso bandeko nyonso baa na Lwanda na Poto pe na Congo message clé ezali biso bilenge totelemi poto bunda etumba oyo bobanga te boya pembeni na biso tokosala mosala oyo ezali mwa bextrait me makambo majali bakalite ezali bateme ya kitoko oyo ekosunga bato toyembe sur le plan général musique oyo toyobeta eza musique de recherche toza na bastyle ebele toyembi na balangue ebele soki boye bokodécouvrir biso tokopesa numéro tant mosusu kobenga mpona kozwa bacontact numéro na biso eza 089 80 38 138 soki bobengi bokozwa biso KM Ange Noir mwa moke tozaki matondo mama na biso eteni na bino ya bomama mama alingaka te ndako ekota nzala
mama alingaka te ndako na ye bana babela liloba ya bokabwani mpo ya mokolo moko. matombe mingi nakopesa biso naloba mokanisisa ngo tozokoloba mingi kaka na bandeko na biso bayungu oyo eza epasola okoki kopasola nzela ya sika oya okoyoka bateme moko ya sika makambo moko ya sika oyo ezobebisa mboka te me oyo ezobongisa mboka. napesi mbote na mama na ngai na kitambo rose na bana na ngai ndoko kese ndoko afuti princesse neka nza kalimani na papa kwako na bino moko journaliste na biso ya makasi papa ndombele epolo wa lisusu pansikusi baye nyonso bayebi biso topesi bango mbote mingi. Matondo tosilisa na mama na biso bolobaki mama mena maloba ya bokabwani mpo ya mokolo mwa lelo na baye oyo bazwaki bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na bilenge basi lokwa bino oyo mpo ya bango bazali komona mpo ya koyemba esengi akompanye mongongo na libumu mongongo na bipelu bolobi na bango nini yambo tosisa manaka na biso. Merci. C'était ma question d'émission. On va aller sur la biso. Na olobezaka ati kuzala nanu ya koboyaka liboso te. Ntango bomoni ozala wana mpona koyamba boyoki boyeba eloko nini oyo eza na kati boboya nanu te. Pe tokoloba wana oyo yafami nanga famimena nyonso baprofite ya banda biso nao bayebi ngai te botina bino nyonso. Matondo bandeko wana tokomi kobenda suka yambo tosukisa na ndeko bakola mpona programme bref ya mouvement esika nini repétition ekosalema bozali na producteur ya album to te bolekisa mwa message na mwa lombango na mwa ngonga moko etikali biso mpona bandeko bazali kolanda album bozali na studio bozali na producteur repétition soko moto alingi asuste bino awa c'est vrai baloyembo bokati yango ndambo kolandela ngonga ya manaka na biso bopesa siège esika bokoropetaka donc na mokuse mwa programme esika bokosalelaka mosala. Merci mopanzi sango ndombele na tondi nanu botondi na ndenge bopesa biso ngonga tosolola na bino na émission na bino bayindu bolamuka. Siège na biso eza na IPEN avenue Matondo numéro 17 so boye wana torepetaka lundi na jeudi 13h déjà tozalaka wana ti kokusa ngonga likolo toza wana déjà tozokuse tozali na studio na préparé deuxième disque mpe tolengela baconcert oyo toya kopesa badati nango na deuxième émission na biso toya lisusu toya kopesa bongo badate ya bémission ya baconcert. Napesi merci mingi na autorité morale lolo ya prince epusu opportunité apesa biso lelo toleka na émission bayindi bolamuka mpo koyamba biso na balidere ya mapasa ya semba de pusu ya denzi pusu. Napesi lisusu mbote na GA garçon famille royale héritier kwa mambo ya buna pesi banengwa nanga motomo lisusu bambote dede esika bazali eloko tokoloba kaka na bamécène oyo basoutenaka musike ndenge oyo ya maki alobaki baya bosoutenir œuvre yango oyo tosala diske eza kaka na baeffort personnel na bokasi ya autorité morale prince epusu ebolo nde azosala tala kaka balobaka mosapi moko ekosokolaka elongi te ekosengaka ezala mitano po ezwa ntango esokola bongo eloya bobakama po topusa œuvre oyo boso ekini oyo baza na posa ya kobenga na nzela singa ozwa na bureau ya mouvement osolola na balider obengi biso na 089 65 63 952 tobandeli 089 65 63 952 napesi bongo mbote na mamu na France napesi bongo mbote na litisi ya Tulunga na Luanda
Yansimi kana kabwa na Luanda pesino bambote sengi ndudu pangadio dongo kimabel bojo Kongolo na Canada ipasola bolubaki yango usengaki tetole kana baindo bola mukabiso e toleki tokokisi obino bolubaki bebika ela kandenge zali surtout to travailler kaka ozela ba soutien na bino poto kumba misalo to monisa oizaki nini matondo bandeko balandi tala epai kani tobendi bongo suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo toze komituna mpe tokolemba te kotuna bino mpo nini soko moto akani kokenda koboma moto fo azwa makoki mpe akokisa likanisi wana moto wana akufa mpo nini na moto alingi kobikisa moto kosunga moto esengi azanga makoki oyo akosungela moto wana baye baze kosala makambo mazangi ntina tala epai kani lisungi ekoyaka soko makambo ya ntina makambo koluka bolamu ya bato mpo nini lisungi ya te bato balingi kopartage ba video pornographique kasi balingi te kopartage mission baindo bolamuka oyo ze koluka conscience ya bato te topesa te banti valeur esika eleka bongo ba valeur biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka esusu awa biso toze kotelema totikeli bandeko ya epasola basukisela biso ata na loyembo moko Kinshasa na yaki etonda makambo mama zonga na mboke kuna na mboka basombaka te mai ya komele mai na mboka basombaka te koni ya kolambele koni na mboka basombaka te manyoka kode na mpondwe manyoko na mboka basombaka te nyonso ya ofele na mboka bani Kinshasa na yaki etonda makambo mama zonga na mboke kuna na mboka basombaka te mandu ya kolie konde na mboka basombaka te mayoyo ya kumine mayoyo na mboka basombaka te ikala na mboka basombaka te nyonso ya ofele nyonso Kinshasa na yaki etonda makambo mama zonga na mboke kuna na mboka basombaka te nyonso na mboke kuna na mboka basombaka te pilipili kuna na mboka basombaka te fufwe kuna na mboka basombaka te nyonso ya ofele ya ofele ya ofele wisha bamukwati weni kaniki mungongo wisha bamukwati weni kaniki mungongo kapupa sedie kapupa sedie ameni kapupe sifwidi asedie mama asedie tata asedie mama asedie tata